ba Martin bazo tia désordre na katamboka soko zina ote fanda na ndaku na yo na mwasi na bana yo pourquoi o tia désordre obi misababa ba mineur na nzela est-ce ça normal yaza kutu mutu ifa bakanga vepe mifa kanga nazo comprendre te bazo tika bango pona nini na sepe nango pote mwana mboka Félix ya tamboli ba province nyonso ba mwana mboka Fayulu na soi-disant Moïse bango basuka na nzela oza deuxième pouvoir toza nango ozali deuxième mandat donc ils ont leur blague avanti boloko ekota baba kota na boloko mwana mboka selon mibeko ya mboka na biso République démocratique du Congo esengeli na cour constitutionnelle na ndenge mapona misalemi esengeli cour constitutionnelle asala musala na mokolo le 12 janvier 2024 azana misala mibale ya kosala eza soit ko confirmer ba résultat provisoire ya CENI soit ko boya ko confirmer yango ko annuler yango siko motuna na biso na ba congolais bazotala bio eza ya boy nini yo ozali ko zela na cour constitutionnelle asala est-ce que ozozela annuler yango ou bien a confirmer yango selon yo nini ezali makanisi na yo pona ko bisa ba congolais puisque ba congolais mitema ezali likolo ngana ozela confirmer pour déjà muto abimaki déjà c'est ebani même atana ndoto même ata bana mike o azana na libumu na zebi na libuma mama na ayebi ke muto a passé o azana pouvoir se Fati Beton donc tozo zela ba publier yango pour Fati Beton yene na mawana. Merci. Toujours na maya élection et sengeli CENI a publié ba résultat provisoire ya députation nationale na députation provinciale na municipaux. Oh, il fallait qu'il a publié en mokolo ya le 3 janvier 2024 et c'est l'équipe. Mais ya ko kamo mwana mboka ezali ya komona ke Denis Kadima boy ko proclamer yango apusi yango mais na mokolo yebanité. Mais ba congolais ya opposition ba yimi mingi ba lobby oyo nde tolobaki ke Kadima zo préparer fraude. Ndenge nini na publié yango te pona bango, c'est-à-dire mwana mboka Denis Kadima zali ko préparer pona ko pesa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo majorité na parlement national pe na ba assemblée provinciale nini ezali makanisi na yo na kofunda o ba congolais opposition bazo funda bino te papa omoni ke à partir ya ba provincial na do ba aventure salami trop na kati wana ye aza mutu a loi omoni bango batwana bazotia moto wana balinga loka basimsa Kadima touche nyone Kadima azomona bango o baba okanisa Kadima déjà zoye bango donc azolandelande mibeko baba forcé te makam déjà c'est le kaki eza ba dossier eza loka blague te asala oka pressé te bazo checker eloko na eloko na kombo nango. Merci mingi bazo checker eloko na kombo nango mais ndenge tozoloba na boye Denis Kadima na CENI ba uti ko yebisa biso ke bakangi 82 candidats basaleli kimoyibi basaleli fraude et parmi bango toko mona mwana mboka Gentili Ngobila gouverneur ya Kinshasa pona kotanga ye tomoni pe mwana mboka Evariste Bocha baza pe na kati pona kotanga bawana tomoni na ba ya opposition na ba union sacrée baza na kati ya 82 oyo bayibi selon ngaite Denis Kadima na CENI bayibi pe alobi a annuler élection na côté bango ba esalemaki nini eza makanisi na yo sikoyo ngaite yote Denis Kadima pesi ba congolais opposition réseau pona koloba ke fraude salemaki po d'après tout ye moko ndimi yango pe anile yango nini eza makanisi na yo papa pesi bango raison te eza fraude ba opposition de baza na fraude belana te na ya union sacrée pe baza union sacrée baza 12 tala 12 82 na 12 nini leke belé union sacrée ba o bazali o bakangi bango ba ibite ba ibakite ke fraude ba yakine na balwenge ya désordre trop no monique ba saisir bango pa ba pini bango ba ebake na moment o ezama sécurité ata oza muto union sacrée oza muto IDPS au salaire il fallait ba punir yo ne monika di masala kiana kasi 70 ans batikali opposition na opposition ba miibi depuis ya bazaki ya 20 ans de pouvoir na ba opposant
ya ba Martin Fayulu tout bato na nyotu ba Martin Fayulu ba PCPC ba mbongo pa ba bimisa ba député na bango na kati kasi ba longité aigle asiamoni bango pe akangi bango pe silité to kanga bango lisusu batata ba mama bande kwa bolingo boki ndenge mwana mboka azali koyanola bino à l'aise pe tozo pusa na pembeni na suka ya émission na biso mais ozolo bani na ba congolais o bazolo ba kati na bango Martin Fayulu Moïse Katumbi na ba misusu kolobake bulletin ezalaki moko ya jour ya vote na bulletin moko wana esengeli o voter président député national député provincial na municipaux mais boni ngaite bango bato opposition bazolo ba boni esali ke bo trouver na bulletin moko bato ba votaki mais côté mususu bo anile côté mususu bautiki pona bango to anile ka biloko tout na ya Tshisekedi tout bandela eza karaté ke ba effacer pona 82 eza majorité pété po bazaki ebele donc ba o bakangi bango balongoli bango ba misusu bazali mboka eza ka pona ba wana te. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo toko vondela kaka maya élection te pamba te sengeli tolobela maya politique générale mboka na biso mingi social mais social ezali na ba secteur ebele toko lobela ngo lisusu na mwana mboka mais pona ko clôturer émission ya lelo sengeli na tuno mutuna wa suka po na ko clôturer émission te sa ke na tuno mutuna wa c'est très important tomoni ba congolais mingi bazali na ko banga bazo yimayima pamba te ezali na ba congolais mususu bazali ko menacer intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Tomoni ex-président ya Seni mwana mboka Corneille Nangaa ko menacer pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kolobaki aza déjà côté ya ba rebelle M23 azoya tina Kinshasa pona ko bengana Félix na administration na ye. Tomoni pe ex-général John Numbi ko menacer République démocratique du Congo koloba ete azoya pona ko kata katanga. Mwana mboka ba congolais bazo banga bazo ebate basala nini babanga ou bien basala nini yozo ebisa ba congolais babanga ou bien babanga te soki bako banga te pona nini papa to banga te biso nde ba congolais to bangisa bango po bango nde bazo banga soki bazali ba vrai congolais il fait ba loba na kati mboka pourquoi bazo loba na kati ya Zambie ba okosa ke bazana Congo bazana Congo te bazana Rwanda et pas mon konzi na bango na nyoka na ya mulai sinek ngabe ngake nyoka sinek bazo banga Numbi azab babata marande babatami ti bakokufa bakobata makakana nanga za congolais te omake bayeko bimisa barasi na bango ba vipere bayako kosa biso ba pesa ba nomination ya ko pesa pa Kabila nyone baza ba vipere baza ba rebelle banangana ba tiaki pe na Seni nyone rebelle po ba sive makam nyoso ya mboka na biso Congo kabe échoué aigle mona mboka Fati Beton ayo dominer ayo lakisa bango ke nini yango basala kana kata mboka donc azo corriger do ba congolais ba banga te yebisa bango tala bango yebisa bango ba banga te congolais bo bangelo ko moko te mboka eza ya biso bango baza ba vena bayaki nde na mabele na biso to botamana mitolu na biso tout bakuna ngo na Congo bango ba mitolu na bango eza na Congo te ba yo bangisa biso te biso ne to bangisa bango ba bangisa biso ni po ba mbongo ba ibaki na bamboka na biso te bambongo na eza ya biso mabele na biso eza riche ata bazwaki yango ekosila te bana na biso ba orenie na bambongo wana to kobotola bango bambongo wana tout ba bien tout eza na Congo oya bango batongaki na mbonga kimuibi tozo récupérer ngo tout ba otika la zéro bon mona nde ba bambati na bango botaka ba sere ba bato bazali na mobutu basusuka na bango basuka kinde ba bamba bambati ti bango pe bango kutu tozo kanga donc kinga kati na kutu donc deuxième mandat tozo récupérer ngo et comme sika bana na biso ba okendo visiter. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo boki ndenge mwana mboka azali ko manyolela bino maya politique pe makanisi na ye pamba te ezali droit na ye biso tout oza ba congolais pe congolais nyonso azali na droit ya kolobela maya mboka na ye pe lelo a disposer ta na ye pona koya kolobela bino ko manyolela bino pe biso nde sengeli to pesa merci mingi pona ko pesa biso chance ya kolobela ba congolais devant caméra lelo mais to suki a pona émission lelo to kozonga lisusu pona ba
ba émission ebele na makambo ko kisana mais liloba na ya suka pona émission lelo pe mbote na ba oya yo oyo kopesa mbote maloba zepa na yo zwatan pona liloba na ya suka nini bato bako retenir na ko passer na ya mission lelo et puis mbote na. Merci mingi vraiment na papa na sengi merci pour nos pesingata na pesa mbote na batu nyonso oyo baza na Congo famille nanga mobimba papa nanga Chiswaka mama Gode baleki nanga nyonso ngaza mwana lemba batu tu bayebi ambassadeur bébé Chis nakata lemba on est ensemble en tout cas le sako bozala toujours éveillé. Donc, boss abonné mingi, boss abonné na émission oyo ezali abiso Cape Town. Donc bendele ko yate na moment oyo bokobano mona ba émission ya suka na papa na biso Patrick. Donc eza fin. Donc chaîne na Cape Town yango ndeza number 1. Donc tozo tombola yango do na suka bokoyoka ba vraie émission ona boyokate na kati ya monde mobimba na kati ya Cape Town tozo la kisabino yango. Merci vraiment bo abonné mingi bo abonné pote donc pas ekota lisusu makasi en tout cas to sing na bino vraiment ba bonne chance. Donc on est ensemble toza toujours together. Bye. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo ngana bino tokena komona na mbala sima mais pona lelo to suki awa bozala na kimia na mabota na bino bisika tu bozali kotala bino nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya Mayangani lokola boyebi Mayangani na politique ezali maison média ndenge mwana mboka uti koloba ezali bisika biye tozo ya pona koloba ya politique pe biso tozali bana misala na bino tomona ni mbala sima. Merci mingi mwana mboka ngande na kopeso merci ngape la peso merci papa pote olonga musika ti na ndenge to mona na en tout cas merci mingi to pesa bango mbote. OK to mona ni mbala sima merci. Mwa.